Male can have up to 25 females. Oh, really? Yeah, that one you see one male with horns. Yeah. The rest are females. Females no horns. Okay, Males, I can see. Horns. So Donc the oya male is mobali just one male. azana maseke oyo ya basi bazangi maseke et polygamie nde eza ko régner awa. Donc c'est ça. Tala kuna bamboloko oyo bena na pleine capitale boyo na Congo. Na ebite. Eko simba te. Na pleine capitale boyo na kati ya parc. Mais si bakuluna bakoyela moto. Do bakuluna pena botala bamboloko pena ebele boyo. Ape bato bakufa nzala na Congo. You know, when the engine is on, it gets scared. But now I switch the car off so that they don't run. Donc na abomi moteur pour ba. You see the male is the one leading the group. Donc The male is leading. You see the male is in yeah, front, I see the so it's one male. that is leading the rest of them. Awa, donc c'est le So leader they follow the male. ya mwasi ya mobali yende mtazo They follow diriger the male. bango. Where he goes, that is where they go. That is her family. Those are her wives. All following him. Yes. Donc asali famille na ye sikoyo famille na ye bazolanda ye oya mobali ye wana liboso azolanda donc le roi ya na bango. The one leading. If he stands, the rest. Soki atelemi bango nyonso batelemi. Soki abandi okende bango nyonso bazokende. Donc c'est ça. La nature. Nous devons glorifier Dieu vraiment. Salablo kitoko, c'est bon. So he always direct the family to where he feels it's safe. Ye amemaka ba famille na ye kaka na esika wa monike eza na kimia, o eza na sécurité. So the security is entirely controlled by the male. Donc so sécurité ya famille eza contrôlée par mobali, papa na bango. Donc amemaka famille na ye esika oyo ezali na kimia eza na sécurité. Oh, si les humains peuvent copier cela, nos présidents peuvent copier même ça. Et vous avez même malamu mingi pona bamboka na biso ebonga. Donc vous comprenez que awa toza ko apprendre na nature. Donc ceux qui déjà banyama bazo ko entreprendre pona ba assurer sécurité na bango mobali aza ko sala tout de façon que assurer sécurité ya famille na ye. Pourquoi pas les humains? Pourquoi pas biso ba congolais? Tozo croiser maboko tozo lexa ba énergie et les gaga bongo et kende ko fele alors que tu peux faire quelque chose même bilanga pour permettre mboka na yo évoluer. Alors pourquoi tozo ko sala yango te? Voilà mon combat, voilà mon objectif. Et ça pour ma congolais, tout quoi que ça esprit entreprise de façon que batu ba quoi aider, tant bazo ko mi aider bango moko, bazo ko aider pe mboka za ko évoluer na cadre ya théorie de la main invisible. Nous avons luka intérêt na yo, et ça ko sala pe intérêt ya batu nyonso. Voilà, ce qui va économiser la makambo na mboka na sens wana, je crois que ekozala malamu mingi po mboka na biso et se développer. Donc eloko mususu na kwa ekolobela na kati ya makambo na za koloba ya komema bato ba entreprendre eza que bato il faut pas comprendre que tant que bakosalaka eloko moko te, tant que bakozwaka décision moko te pona ko améliorer vie na bango eloko moko pete ko salama, parce que Dieu avait dit que mutu akoka ko zwa na mutoki na ye, et par cela nde atiaki loi na ye o eza ko sala que il faut travailler pour vivre, il faut travailler pour olia. Et puis musala ya zoba ezalité, il n'y a que bazoba ya batu. Donc sokozo kanisa eloko zo ngako sala eza soni, sokozo luka ko kanisa eloko zo ngako sala ekopesa mbongo mukie. Donc oza komi boma yo moko, oza komi freiner yo moko. Donc comprendre que vie pour vivre malamu, il faut faire quelque chose, il faut échanger. Sokozo ne loko ko échanger te, o vivre te. Sokozo ne loko ko pesa te, ba ko pesa yo te. Donc ko pesa o ko pesa service, o ko pesa eloko. Donc ceux qui ozangi yango oko survivre te na mukili oyo, c'est la loi de Dieu. Etali lango kutute o nini ezali nzambe yemo mutasala makambo wana.
Donc c'est comme ça que j'amène les Congolais bako ko entreprendre sala eloko nyonso omoni ke koiko bongisa mboka sala eloko nyonso omoni ke mutakoza na ngoposa atako teka o makayabo atako teka mapa eza musala atako kokombola eza musala atako katasuki eza musala. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sautes gens. Donc comprenez que awa dans notre fondation, la fondation Fovamo, nous encourageons les gens à faire quelque chose, à entreprendre pour que la vie na bango et bonga. Et nako beta nambalegoya li solo masolo oyo et salamana ba mboka mususu ndenge batu ba entrepreneur. Oui, l'autre fois na utako yebisabino il y a pas longtemps disons na utako yebisabino makamba bambuku. Alors na kopesa bino résultat na ngo sikoyo pona bambuku wana j'avais posé la question boyebi nini salamaki pona bambuku wana ba étudiant wana eza quoi ezali ke na bampuku oyo bayebisaki ba étudiant oyo bayebisaki bango ke bampuku na bino baza ya kolemba bakokoma na suka te bampuku wana pe bakomaki na suka te e bampuku wana basukaki na bango na nzela na ba étudiant oyo bayebisaki bango ke bampuku na bino bakokoma na pasi bampuku wana pe bakomaki na pasi parce que na koyebisa bino ezaki pourquoi et na ba étudiant oyo bakomaki bayebisaki bango ke bampuku na bino bakokoma tina suka bampuku wana bakomaki tina suka pe bakomaki na lombango nyonso et bakomaki bareusisaki kobima. Alors na nini wana nyonso conclusion eza nini? Conclusion eza kaka keke na koyebisa bino ke bampuku wana nyonso nde bomonaki na 3 groupes wana bazalaki bango nyonso bampuku ya qualité moko bazalaki bango nyonso bampuku ya bonne santé bampuku ya même niveau. Mais le problème ezalaki nini? Le problème ezalaki na croyance ya batu ndenge bakotisa bango na mutu ndenge bazali kokanisa oyo bayebisaki bango ke baza bampuku balemba basalaki mpe makambo na ndenge kolemba bampuku na bango bazalaki ya kolemba oyo bayebisaki bango ke bampuku na bino baza ya mwa katikati basalaki makambo na kikatikati bampuku bakomaki na pasi oyo bayebisaki bango ke bampuku na bino baza courageux croyance na bango tellement état d'esprit na bango ya baétudiant wana ezalaki na ndenge bayebisaki bango na kokroire ndenge wana esalaki mpeke bampuku na bango bakoma. C'est pour dire quoi? Même ce que ça va faire, état d'esprit na eza kojouer makasi. Ce que état d'esprit na eza négatif, au moins na peke affaire na eko simba te. Ce que état d'esprit na eza positif, affaire na eko simba. C'est comme ça que j'ai voulu parler na makambo etali ba croyance. Bolongo la ba idée que ce que ça na ba idée na oke mbo kisi nde mutu epesaka mbongo yeba ke ozala bloqué po ko intervenir ko kosala eloko te. Mais ce que ça na idée que ozana état d'esprit que nzambe asala ngai pona ko réussir na sala ba merveille okokoka pe kosala ba merveille. Donc na même cas oyo ezalaki pona bampuku wana. Donc c'est comme ça que na betelaki bino lisolo ya bampuku wana. Je suis sûr que vous avez compris et j'ai dit et na suki wana je vous remercie. L'émission continue. Merci. Ah, those are males, huh? Why they don't have females? You don't have females because you are not dominant. So donc ba oyo bazangi basi po baeba ko dominate ba beti bango ba bengani bango yangwana omoni baza lokola bane tike lokola ba mandia ba état de se ba mandia basala ke lokote yangwana baza wana bozomona bango. Donc c'est ça. Donc bazangi ma famille moi c'est olinga bango azate donc bozo comprendre pour nani po bazangi mbongo basala ka ba faire te.